Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na sengo mingi pona kopesa bino basango na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tozali na basango oto kopesa bino bandeko babolingo pona kotalisa bino ndenge nini hypocrisie ya bato oyo bazali kokipe ba poste ya minene na kati ya Congo nde ezali kosala ete mboka na biso ekende liboso te tozala kaka bato ya kozonga sima. Bandeko babolingo boyebi ete meme Biblia eloba ezala ta tango Jésus ayaki na mokili alobaki yango bokonzi bwa likolo ezali te po tango mosusu ozali na mbongo ebele nde ekopesa yo akse okota na bokonzi ya likolo. Bokonzi ya likolo elingi koloba te soki osimbi Bible babengi yo pasteur to prêtre to monseigneur ozali kote ya bato nde yango na nde ekotinda okota na bokonzi ya likolo. Kasi bokonzi ya likolo eloko ekotinda yo ete nzambe andima yo ozwa akse po ete okota na paradis ezali nde misala na yo oyo osalaki na mokili oyo nzambe nde ya kojustifie yango na mokolo ya suka. Bandiko babolingo lelo soki tolobi likambo oyo tolobi yango pona nini tolingi tomeka kotalisa bino mwa eloko moko ya moke oyo ezalaki mwa défaillance na kote ya Monseigneur Mosengo. Bandiko babolingo na banzi ete bino nyonso tu boyebi ndenge Monseigneur Mosengo atambusaka conférence nationale na moment ya deuxième république o na moment na ezalaki ebandeli ya démocratie na kati ya mboka na biso po ete tango démocratie ekoti bandeko bango nde moto bazwaka chance ya kosimba mashini wana ya kotambusa mashini ya démocratie na mboka na biso tango démocratie ebandaka po ete Monseigneur Mosengo nde moto akumbelaka masolo ya conférence nationale. Mais lelo tozali kokamwa tango Monseigneur Mosengo na moma wana memaka conférence nationale tina ndenge masolo yango esuka bino moko boyebi esika nini mutuka oyo ya conférence nationale oyo bandaka kokumba boyebi esika nini ekendaka kobwaka biso ba congolais oyo na tango wana ba zaïrois oyo tozwela yango pe solution te. Yende moto akumbaka ba masolo wana nyonso boyebi pe ndenge nini peuple akotaka na kati na eperdement boyebi pe ndenge nini peuple lelo azali kaka kosouffrir po ete bato mingi bazali kokanisa souffrance ya mboka na biso ebandi kaka tango Joseph Kabila abandi bokonzi mais bazali koyeba te souffrance ya mboka na biso ebandi tango ba Monseigneur Mosengo basimbaka makambo ya conférence nationale eke babandaka makambo yango
pe tina ndenge tango bakendeki kosukisa yango bapesa pe suite te eloko moko te baloba pe na bapeuple eloko te monseigneur abunga kaka boye apesa pe bapeuple explication te mpona koloba ete kolakisa ete lelo baye kolakisa ete bango nde bazali na susi ya peuple mpona kolobela peuple alors que monseigneur Mosengo na moment wana tango azbandaki kokumba conférence nationale tango masolo yango ekendeki na kosila kokota mai to silence ye azalaki obligé il fallait se justifier na bapeuple po ayebisa bango ndenge nini masolo yango asukisi yango ndenge nini masolo ekeiti na suka te me toye komona tina ndenge monseigneur ayaki kokoma na nsima ya Mobutu bino moko boyebi bamasolo yango tokokota na kati te mpo na kolakisa bino ete bato nyonso to bazali kosala makelele ezala monseigneur Mosengo bazali bato oyo pe bango pe basimbaka mboka na biso na tango monseigneur Mosengo abandaki kodirige conférence nationale na moment na ye wana pe ayebi ete bato pe bakufaka ayebi yango meme marche ya bakretien oyo ebomaka bato na Congo mais ye nde azalaka responsable numéro 1 ya makambo ya conférence nationale mais lelo tozali kotuna ye tango wana amemaka biso bapeuple wapi akomisaka biso wapi yango na tolobi ete ndeko komikosa te na makambo ya Congo moto ya kokosa biso taloba ete ye nde mosantu mpo ete azali koloba malembe lokola sango lokola nzambe nde bomoni ete moto nde oyo akoki kopesa solution waya mpona nini tolobi boye soki tolobi boye tozali ko déplorer irresponsabilité ya monseigneur Mosengo oyo akomi kosala makambo mpona sentiment bandeko babolingo tomonaki biso nyonso tutango baresultat final epesami oyo ndenge bato ya seni basalaki mosala na bango mosala oyo ezwi bango badifficulté ya ndenge na ndenge bato mosusu babetami bato mosusu basali bango makambo ya mabe na bato ya opposition ke lelo oyo basilisi mosala na bango bapesi resultat oyo ezalaki volonté ya peuple tomona kaka monseigneur Mosengo atelemi mpona koloba ete baresultat na bapesi ezali yango te mais ndeko na mokili oyo ezala ta liboso ya bazuzi soki oyo olobi na bato ete bandeko na ngai ndenge bozali komona likambo oyo ngai namoni ezali boye te mais kozala pe malamu ose justifie oloba ete likambo namoni ezali boye te mpona boye otalisi mpe na bapreuve na yo monseigneur Mosengo alobi ete andimi te baresultat oyo bapesaki mais alobi ete atindaki quand même barepresentant na ye na bakwe mosusu mpo bakende kosurveiller eloko ekamwisi biso bandeko tango monseigneur Mosengo apesi bato opposition conseil alobi bokende quand même na voie ya cour suprême de justice mpo bokende kotalisa baraison na bino mais eloko ekamwisi biso bandeko biso tokanisaki tango bazali kosenga nzela ya cour suprême de justice biso tokanisaki ete bazali na baelema oyo ekoconvaincre mokili mais eloko ekamwisi biso bandeko tango bato oyo bazali kokende kokotisa makambo na bango na cour suprême mpe nayebi malamu ete bandeko lokola nakoyebisa bino eloko moko mpe na korevele bino eloko moko ya monene soki bato ya opposition ezala ye moko Tshisekedi bazalaki mpenza na bapreuve moko tangible na maboko boye balingaki bahésite tata Tshisekedi alingaki hésite te mpona kotelema kokende mbangu na cour suprême ata ndenge bazali koloba cour suprême wana ezali mpona ete mpo Joseph Kabila boye me soki bazalaki na baelema Tshisekedi na bato ya UDPS balingaki batelema mpona kokende na cour suprême soki cour suprême asalaki makambo ndenge ezali neti ezali yango te bango nde mutu balingaki balakisa na mokili botala bapreuve na biso yango oyo botala boye mais Tshisekedi akomprenaki lokola baeleme ezalaki na yango mpenza solide te ezalaki kaka baaccusation ya de bouche à l'oreille
ba preuve ezalaki te yango na omoni Tshisekedi asietamaki aboyaki kokota na makambo yango na bomoni kamere akendeki kosala ba aventure ya kosala ba mikanda pona kokotisa na Cour suprême mais na kati na ba mikanda na bandeko asali kaka déclaration ndenge nini ba élection leki malamu taza kosenga ba boycotté ba élection pe komi lisusu na ndenge te parti na ye et présentant qui est pour être azala lokola président na ba élection donc ba élément kuti ya malonga ezali te. Alors yango to bandaki kotuna pourquoi pas soki Monseigneur Mosengo na ndenge awelelaki mbangu ya kopesa maloba pona koloba ete andimi te que Joseph Kabila a gagné mais soki azalaki na belema pourquoi pas akokaki ko aider bato opposition po ete apesa bango yango bakotisa na Cour suprême de justice bomoni place pe Monseigneur abimi ngoto bobo bomoni place Monseigneur abimi comédien pona kolakisa bino bandeko bato bazali kolinga mboka na biso ekende liboso te ezali bato te bino bozali kokanisela opo bozali ko ezali kaka bato lokola bato bozali komona par exemple acteur Monseigneur Mosengo asali wana ezali kolakisa penza ke bolingo ete po ete mboka na biso ekende liboso to bazali kozongisa mboka sima po ete bakomedio bango bazali kosala soki bazali kosala bakomedio na te mboka na biso ezosenga ete mokonzi azwa esika d'urgence po ete misala ekontinue mais tala motema mabe na bango et puis bandeko nazali koyebisa bino ya solo oyebi ke na Kinshasa wana ba abe na basango mosusu basilikaki mabe mpo na maloba ya Monseigneur Mosengo bazali contre balobi ete ye akoki kopesa parole akoki kozwa parole mpo aloba te au nom ya église catholique po balobi bazali na représentant na bango oyo ke ye nde moto azali responsable soki likambo ezali na église catholique ye nde moto ifo aloba mais Monseigneur Mosengo te malgré aza cardinal mais bazali na représentant monene oyo te soki likambo ezali na kati na église catholique oyo ye nde moto akobima po aloba yango na tozali koloba bandeko babolingo tozali siko kotuna na Monseigneur Mosengo lelo ye ekobima lokola juge na makambo ezali koleka lelo alingi siko atelemela moninga na ye po aloba ete te oyo yo ozali kosala ezali bongo te alingi atelemela Pasteur Ngoyi Mulunda pona koloba na Pasteur Ngoyi Mulunda ete oyo yo ozali kosala ezali yango te tala likambo ezalaka boye mais tozali kotuna Monseigneur Mosengo lelo ayebisa biso ba peuple congolais po ete akomi ake même plus loin akomi koinciter même ba peuple basala mobulu na kati na mboka un Monseigneur bandeko likambo ya kokamwa na ndimaki teke moto akoki kosala ba makambo ya boye kokai kozala Monseigneur Mosengo yango na balobi ete bandeko ko juger moto te po ete soko moni ya lati zambala ya basango ndo lobi ete moto oyo azali mosanto akokota lola te pona ko juger moto misala nde ko zala misala oyo biso tozali kosala na mokili pe mitema na biso yango nde nzambe ya ko juger biso na yango alors biso ba peuple siko pe tozali kotuna na Monseigneur Mosengo po ete ye alobi ete alakisi ete oyo Pasteur Ngoyi Mulunda sali ezali yango te ke ye nde soki azalaki na elingaki ekende bien mais tozali kotuna ye na année 92 oyo Monseigneur Mosengo akambaki conférence nationale ya mboka na biso na tango wana bandeko bino moko boyebi ete bato penzo bazwaka penza clé ya démocratie na mboka na biso po batia démocratie ya marche ezalaka Monseigneur Mosengo pe bato mosusu alors tozali kotuna ye Monseigneur Mosengo abandaka conférence nationale bandeko akei nango na ndenge conférence nationale ekangama na ndenge esila atikala kopesa biso ata compte rendu te koloba ete voilà soki conférence ekangamaki ezali bo aloba te pona nini po ete na tango wana akomaki na ye déjà corrompu Mobutu akorrompaki ye na dernière minute wana toyebi yango mais lelo tokoki kondima te ke Monseigneur Mosengo akoma donneur de leçons pona koloba ete mboka na biso bo alors Monseigneur Mosengo azali kobosa na ete toyebi ba histoire malamu ya mboka na biso azwa biso lokola bazoba te oyo akomi kobeta baje bango na ba Tshisekedi ba makambo nyonso tokoki kokota na kati na baje ya makambo ya boye te ye pe
Monseigneur Mosengo soki azalaki na belema ba preuve po azalaki koloba ete babengisa église catholique mais mpo na nini ntango bakei na cour suprême aedaki bato opposition te na baelema wana apesa bango mpo na kolakisa bino ete bazali kaka bato ya lokuta bazali kodistraire bapeuple bazali na bango mpe na belema te kaka ndenge bokomi komona bandeko tozali korevele bino eloko moko awa na Belgique ezali na général soi-disant ezali na ex-général Baramoto na général nani Bolozi oyo bazali ko instrumenter ba makambo na niveau ya Belgique o bazali pe ko pelisa moto po ete bango bakanisi ete soki basali boyende bakolonga alors que bango ndenge bazali wana bazali bato oyo baboma mboka na biso na ndenge ya kosakana te yango na tozali koloba bandeko babolingo makambo oyo nyonso tu bazali kosala bapolitike oyo bango bazali kosala lokuta oyo bango bazali kotambusa nayebisi bino ke un jour bato mosusu bakovanda bakoloba ete toyebaki te tozalaki manipule oyo nyonso tu ezali motema mabe po ete bandimaka te ke Joseph Kabila na gouvernement na ye bakokaki kosala bamakambo oyo me bandeko bamakambo ezali komonana makambo nani Joseph Kabila na gouvernement ne basali na deuxième république tomonaka yango te ngai nazali kokamwa mingi basali na nzambe ya lelo bakomi na bango nde bamandia bakomi koluka baintere na bango basali na nzambe ya lelo bakoki kosepela meme ke ata peuple azali komona mpasi ata azali kokufa akosepela mingi agarde kaka position ya parti oyo basi bapromettre ke soki tozwi bokonzi tokoyede tokosala boye aza koluka kaka baintere na ye toyebi ke te soki tozali komituna eske Tshisekedi na Mosengo Tshisekedi asa ya promettre Mosengo soko otielinga poa na kopesa yo poste moko bien eloko moko intérêt moko quelconque wana nyonso ezali ba point d'interrogation mais avenir nde ekoyebisa biso sekele nini oyo Mosengo na Tshisekedi bazali na yango oyo bazali kosala donc mpona Monseigneur Mosengo ata peuple azali kokufa peuple azali konyokama na makambo ndenge ezali koleka Monseigneur Mosengo ezali kotala kutu ye te ye susi na ye kaka a obtenir kaka eloko avantage oyo Tshisekedi ya pe azali kopromettre ye soki akomi bokonzi azwi kibokonzi mais ndenge ezali wana Monseigneur Mosengo a décevoir ba catholique belé po ete tozali na bato mosusu tozali kotuna ba témoignage ezali belé ba catholique belé bazali desi balobi ete ye te moto ko afficher comportement ya ndenge wana kutu ba catholique mosusu bazali koloba ete Tshisekedi a promettre nini po ete lelo Monseigneur alata na ye poso ya bato ya mokili vraiment yangala nazali ko féliciter ozali ko féliciter mingi Cardinal Malula azalaki penza un homme de caractère mais oya Monseigneur Mosengo toye komona ete azali moto moko penza ke naye komona siko yangala mobuta corrompaki na dernière minute na makambo ya conférence nationale facilement Monseigneur Mosengo soka yebi ete ozali moto moko intérêt ezali okoki kozwaye facilement sans problème tala neti ba discours ya pesi oza ko pesa ba discours pona koloba makambo mais tango bazali koloba tanda ba preuve likolo ya mesa azana ba preuve te baza koloba kaka makambo lokola ba chaku ezali pasi mingi pe mawa papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Mama Rosalie il faut koyeba yango na koyebisa yo ete kokanisa te ke na mokili oyo ndenge nzambe asala elingi koloba te ke soki moto oyo azali kosimba Biblia to alati bilamba oyo ya basango sudani ya basango nde azali mosantu te parce que tomonaka yango meme na Bible soki otali condamnation ya makasi oyo Jésus abandaki kopesa na bato na ntango azalaki kokondane mingi basali oyo ya nzambe bazalaki na kati ya temple nda azalaki kolobela bango penza bamakambo ba hypocrisie na bango bamakambo bango babandaki kosala yango na soki lelo toza komona meme makambo Monseigneur Mosengo aza kosala
ekamwisa biso te po ete ezali babiloko oyo jésus ye moko amonaka yango mpe aloba yango. Kokota ya moto na kati na lola tout d'abord ezali motema na yo pe misala na yo oyo sala soki nzambe aprouve yango ndimi yango nde yango na ekoki kokotisa yo lola. Mokolo ya yenga ezali mokolo oyo nzambe asala yango po ete mondimi nyonso to azali mondimi azimelaka nzambe azalaka tango nyonso kokende koyoka mateya mpona kolendisama. Ndenge omonaka ete biso na mokili awa okomona soki mwana azali kotanga azali kokende kelasi pe soki aye na ndako azali kotanga mpona nini po ete akotisa mayele na moto po lobi amérité azwa diplôme abanda kosala po ete aréussir na vie na ye ndenge pe na liloba ya nzambe ezali. Ndenge pe biso tokendeke tango nyonso mokolo ya yenga mpona kozwa mateya mpona kolendisama. Me elingi koloba te soki ezali na moto moko oyo aponama comme mosali na nzambe oyo alati soki sutani ya basango to oyo azali na sutani ya bapaster elingi koloba te ke ye nde azali na salut ya bapeuple nyonso na mokili te. Salut eutaka kaka epai na nzambe ye moko. Bango bazali wana koko lokola kaka bato oyo nzambe a choisi po ete bango nde bateyaka biso ntango nyonso mpona kolendisa biso. Pe mosali na nzambe azali ete esika oyo moto ezali ye akoyeba koboma moto. Me lelo oyo tala monseigneur Mosengo akomi nde kopelisa moto, akomi koluka nde kutu bato bakufa na kati ya Congo. Pona koyebisa bino eloko nini ezali kati na monseigneur Mosengo po ete bato mingi bazali kolinga kobomba yango, bazali kolinga koloba verité te. Bandeko, monseigneur Mosengo eloko ezali kati na ye ezali nde jalousie. Parce que monseigneur Mosengo ye enviaki ye nde azwa place ya Pasteur Ngoi Mulunda. Lokola esalaki te bazwaki ye te yango na jalousie wana garde yango ti lelo aza kolukela Pasteur Ngoi Mulunda ba problème du matin au soir. Mais monseigneur Mosengo soki azali benza moto ya nzambe ya solo azalaka na kati na vérité. Tala ndenge azali kokosa ba makambo akosi ke ono Tshisekedi azalaki soki na chiffre bo banini Pasteur Ngoi Mulunda eko bimisa ba papier oyo babandaki kotanga ba chiffre normal eza kokokana te na oyo monseigneur Mosengo alobaki. Tala kaka mpona kotala ndenge nini monseigneur azali kolinga kopelisa moto na makambo ya lokuta. Me tozali kokamwa lelo oyo tomoni kutu Pasteur Ngoi Mulunda ba election esalami abandaki na ebandeli makambo aza koyebisa biso tina ndenge komi na suka atenir pe parole na ye ba election esalami. Mais ce que tozali kotuna monseigneur Mosengo, monseigneur Mosengo azalaki na nani na conférence nationale yende mutakambaki abandaki kokamba. Mais lelo oyo tokomi boye monseigneur Mosengo atikala koyebisa biso vérité te ndenge nini conférence nationale wana histoire esila kaka boye kotama ipeye alekela nzela nini. Yekuta azali wana il faut apesa compte à rendre na ba peuple congolais. Il faut que le peuple congolais puisse y machine ya démocratie dans maboko. Mais pendant qu'on a été hypocrisie ya monseigneur Mosengo, alingi sikoya la kisana mokile ete yenda zali moto moko azali honnête. Mais na koyebisa bino ya solo bino moko bomoni tango azwaki conférence nationale bomoni ndenga tata banaki jusqu'à ce que Mobutu eko corrompre akanga monoko. Ba peuple batikala na kati ya eperdement. Bandeko ba makambo mosusu ifo tolobelaka yango. Bango baza kokanisa ete bango nde bazali bato bazali droit bango nde bakosala po mboka na biso ekende liboso. Mais kaka bato wana nde bazali bato oyo bango nde basalaki lelo mboka na biso ekota na kati na ba problème. Alors tozali kotuna ye monseigneur Mosengo ayebisa biso conférence nationale lelo amema biso abwaka biso wapi. Machine oyo bandaki komema conférence nationale abwaka yango wapi. Ayebi etanini atikaka mboka na biso etanini atikaka peuple. Alors ezali mawa mingi na monseigneur Mosengo
babiloko azali kosala ezali mawa soki ezali likoba po ete Tshisekedi asa promettre ye na kopesa yo boye monseigneur soko osoutenir ngai ezali mawa pe nalandaki émission moko oyo bajournaliste bazali koloba ete monseigneur soko asalaki bongo parce que azwaki pression bandeko ezali likambo teke po monseigneur azwaki pression ezali nde likambo ya irresponsabilité ya monseigneur Mosengo parce que okoki ko défendre likambo te oyo ata basali oppression oyo yebi ete ezali na bapreuve te okoki ko défendre yango te mais tala sikoyo ye moto atindaki bato na nini na cour suprême sa même atuna bato wana ndenge na boza kokende na cour suprême est ce que boza na baélément eza te bakei kuna na cour suprême bapreuve eza te lokola baza bato ya lokuta babandaka na lokuta bazokontinue kaka na lokuta jusqu'à ce que lokuta na bango baye kobalanse meme na monseigneur Mosengo akoti mpe na kati ya je ya lokuta wana yango na boza komona mboka na biso ezali kozonga kaka na nsima olie tokende liboso tozali kozonga kaka na nsima mais toyebi na biso mais tozali koyebisa bino bapeuple congolais boyebaka yango je oyo babara moto na nani oyo bolozi bazali kosala mpona kolinga koinsite bato toyebi yango nyonso mais bolozi na bara moto bayebaka ete kala te bakozala interpellé na service ya sécurité belge po ete baélément nyonso tu basi bakotisi bakobengisa bango bakokende kose justifier na babiloko bazali kosala bamoto bazali kocreye bino bomoni bamakambo esalami na Belgique botalaka kaka ndenge esali wana ndenge kutu babelge basi bazwi décision balobi ete à partir ya mardi prochain balingi kutu koyoka lisusu te ko manifestation ya bacongolais baza na kanda ya kosakana te tala omona kaka bacongolais bamiyibi donc tango bango baza koorganize babiloko wana na bato na bango mosusu bazali kokende kokase mpona koyiba baza koprofite mais bayebaka ete baresponsable ya marche wana Bokechu Ari Moke na bato mosusu bayebaka ete bango deja bakombo na bango eza kuna bango nde bakozala baresponsable ya bamagasin oyo babukaki parce que wana ezali lisusu manifestation contre makambo mboka te ekomi piège kimoyibi yango na tozali koloba tozali kokamwa mingi tango banani bakongole bazali kosala babozoba tomonaka esika bamonseigneur Mosengo babimaka te mpona koloba ete ata bakongole baza kobeta bato na baafrike du sud moto kaka po alobi ete nalingi namoni gouvernement ya mboka ezali kosala malamu bazwi babete batike mutakala tomona esika monseigneur Mosengo abimi te mpona koloba ete bapeuple congolais botika konyokola bandeko na bino tozala na bolingo mais lokola monseigneur Mosengo ayebi ete basi bapropose parti na ye ya musuni na Tshisekedi na masolo na bango ya coulisse aye kopesa badiscours moko ya lokuta mais monseigneur Mosengo azoyeba teke même baprêtre catholique mosusu na kati église baza contre bamakambo monseigneur Mosengo asalaki na makambo ndenge toza koloba bandeko okomona na Kinshasa na ke église catholique ekokoma divisé bato ya Mosengo na bato bazali contre Mosengo parce que monseigneur Mosengo ye moko nde mutu aluki bamakambo oyo ata bato mosusu na kati église catholique baza koloba yango te mais déjà guerre wana ese bandi malembe ekokoma bato ya Mosengo na bato mosusu bazali contre Mosengo parce que ye moko aluki yango likolo ya koluka baintérêt na ye personnel oyo bamonseigneur ya lelo olie basala bamakambo nzambe azali kosala mpona bayeba ndenge nini ya kosunga bapeuple ba âme de Dieu bazali kosala bamakambo akomi kowelela nde baintérêt na bango ezali mawa mpe pasi mama ozali nazoteli yo maloba papa Roger mpona kozongisela ngai maloba vraiment makambo toyoti koloba eloko ezali kosala mawa il faut monseigneur Mosengo alinga komitia na esika na ye po ete ye lelo azali kosala makelele kobeta monoko mpona koloba bo makambo ezali boye te kokangakanga mais biso mpe tokoki kotuna ye monseigneur Mosengo yebisa biso lelo conférence nationale oyo yokambaka conférence nationale oyo peuple nyonso tu atiaka espoir ayebi ete makambo oyo nde kobimisa biso na nzela okenda kobwaka biso wapi bapeuple okenda kaka boye sans signe conférence esili kaka boye obima mpe na télévision te mpo opesa justification na bapeuple congolais oloba ete tala conférence makambo esalama boyeboye eloko te monseigneur Mosengo abunga kaka boye atika bapeuple na kati na imperdement mais lelo oyo sikoyo ntango mboka na biso tozali kosala makasi tokende na ndenge ya malamu ye wana kaka akomi kotelema mpona kobima lokola professeur to enseignant
pona ko banda ko enseigner siko pasteur Ngoyi Mulunda. Pasteur Ngoyi Mulunda ata lelo ndenge bozali koloba bakization na bino mais abandaki na bandeli aza ko tenir parole na ye abandaki na bandeli akei na batoti na suka to komi pe na suka to moni ba résultat ya conférence na ya ba résultat ya ba campagne électorale o ya ba vote mais yo zalaki na conférence nationale osimbaki yango na maboko o banda na biso na ndengo limwa opesa ta justification moko te Monseigneur Mosengo abunga kaka bo atika peuple na kati na eperdement ti na ndenge toyoko yeba ete Mobutu akorrompaki ye bomoni pona kolakisa ete Monseigneur Mosengo alinga te kolakisa na mokili yenda azali bopeto yenda azali juste te ayebaka yango ete pasi ya peuple congolais ye pa contribuer na yango lelo soki tozali komona pasi mboka na biso ekomi bopo ete ye pa contribuaka mpona nini amemaka conférence nationale tina suka te abandaka makelele na ebandeli na conférence na ndenge ayaka kobunga na ndenge alimwaka apesa pe justification te aye moment donné babiloko mosusu bozalaka na soni devant bapeuple bozwaka bapeuple lokola bazoba te elingi koloba te soki bazwi batitre ya minene bapesi bino na kati na mboka Congo bobanda kosala n'importe quoi mpona bapeuple jamais yango na tozali koloba bandeko babolingo ezali mawa mingi okomona bandeko na biso ba autorité ya mboka na biso bamakambo mosusu basalaka baza koyeba te ke bango nde bazali koboma mboka na biso eske lelo mpenza tozali bato oyo tokobanda kodiscute botya moto po tolingi moto te lelo ezali discussion makasi fo toyeba ndenge nini tokotonga mboka ndenge nini tokotonga mboka parce que soki mpe biso lelo bapeuple tolobi totelemela Monseigneur Mosengo toloba ete bon yo ozwaka conférence nationale olobaki ete olingi obimisa mboka na kati na nini okamati ozwi bamakambo oke otiki bapeuple kaka boye bapeuple batikala na eperdement mboka ekoti mobulu ayebi yango te botika hypocrisie boza kosala Monseigneur Mosengo zongisa makanisi mpe zonga na nzela ya bonzambe ya solo oza kosala eza badistraction parce que yo moko bomaka peuple wana mokolo oyo bapesaki yo makambo ya conférence nationale na maboko na ndenge otika bamakambo wana otika peuple na kati na eperdement oyebi yango te yango na tolobi ete ezali pasi mingi mpe mawa komona bato bazali komibimisa neti bango nde lelo soki balobi likambo na mboka na biso makambo nyonso échanger alors que bango nde bato bacontribue na malheur ya mboka na biso bapeuple bomonaka mosika na banzi ete bandeko babolingo nazali kosenga na bino ebongi malamu sikoyo tokoma na habitude ndenge tomonaka na poto soki moto aye kobima mpona koloba likambo mpona mboka na biso botala nanu parcours ya moto wana eske eloko nini asala na mboka na biso asala likambo ya malamu abongisa mboka to abebisaki lelo Roger Lumbala oyo Roger Lumbala bazali bato oyo bacontribue na bamalheur ya bafemme violée kuna na este makile ya bafemme violée ezali pe na maboko na bango mais tala ndelo ndenge babandi kosala makambo kosala makele kokosa Roger Lumbala oyo bango nyonso ntango bakendaka na este basafiliaki na barwandais no alors moto malamu nini obino bokoki koya koyebisa biso botelemisa biso mpo boloba ete moto malamu yeyo te toza na besoin koyeba te ke oyo azali moto malamu bien moto mabe problème na biso ezali te tosangana topesa na mayele totonga mboka c'est ça toboyi batitre na bino bozali koluka butu moyo nanga nalingi nakoma boye nga nalingi nakoma député toboyi po ete batitre bino bolukaka bozali koluka yango mpona baintérêt na bino yango na bokei meme bofaire bouleverser Monseigneur Mosengo na ba promesse obosi bo pesi soki pe bolobi bo pesi nini tala komi bouleverser yango na komi ko défendre na makambo mosusu akoki même ko défendre te tala lelo église catholique bato bakomi diviser en deux pona nini po ete passer pona nini pona ete Monseigneur Mosengo nde moto akotisi lisusu mobulu na kati église catholique likolo azali koluka nini ba intérêt na ye personnel mais eloko ezali kokamwisa Monseigneur Mosengo amitunaka te ntango ye azalaka na conférence nationale ntango ye abandaka kokamba conférence nationale na ntango moke tomona kaka Monseigneur conférence ekangama abunga kota akende emonana te ayebi pasi nini eperdement nini oyo ekotaka na kati na mboka ayebi yango
jusqu'à ce que bamakambo bapiège ekokoma banini alors que bango nde mutu basimbaka po ete na ntango wana Mobutu azalaka na ye na Guado mais bango bazalaka na Kinshasa pona nini na ntango wana bakangaki conférence nationale Monseigneur Mosengo ayebisaka peuple te peuple botelema po ete conférence nationale bakangi yango eloko ekoki kopesa moyen po ete tobima na kati na crise ya mboka na biso mais tango Mobutu azwi akorrompre ye Monseigneur Mosengo abunga atika peuple na kati na eperdema tala bandeko makambo mosusu ifo toyebisaka bango vérité en face po ete bato bazali kosala mpe mboka na biso ezali kokufa ezali lokola ba Monseigneur Mosengo na bato mosusu po ete Monseigneur Mosengo mpe acontribue na destruction ya mboka na biso mpo na moment oyo atikaka conférence nationale boye bapeuple batikali na eperdema ayebi baproblème nini oyo bapeuple bazwaka na moment wana mais ye asepelaka po ete Mobutu akorompaki ye ake kovanda na kwe na ye bandeko yango nazali koloba tosalaka makambo na sentiment te soki biso bapeuple tokomi komona baréalité ya makambo mpe tozali kotelemela bamakambo biso tozali koloba lelo na banzi ata bato oyo baautorité mosusu na mboka na biso bakolinga baoze te na biso bapeuple bakobanda kosala siko bamakambo oyo biso to bapeuple tokobanda koloba po ete eloko ezali kosala mpo nini biso bapeuple tokóma lokola bazoba ntango bazali koloba Monseigneur Mosengo ye wana ozali kolenga obosani ete Monseigneur Mosengo azali moto oyo ye mpe acontribue na bamalere ya mboka na biso azali moto mpe lelo akoki kose justifie devant bapeuple na banzi ete bato mingi bakokanisa ntango mosusu balobi ete me mama oyo makambo nini azali koloba azali na liboma me nazali koyebisa bino makambo ezali ya solo oyo nga nazali koyebisa bino lelo bato lokola ba Monseigneur Mosengo bango mpe bacontribue na malere ya mboka na biso alors atika koya koyebisa biso bapeuple ete ye nde azali juste na makambo azali koloba awutaki kosala makelele awa atangeli bato lettre moko ya mbangu apona koloba ete ye amoni Tshisekedi mais tango bato opposition bake na cour suprême bapreuve na ye mpona nini apesaki yango bakopi te bato ya opposition bazwa yango bakende kokotisa atiki bato ya opposition bakende kokotisa bamakambo na bango na nini na cour suprême bapreuve kuta eza te Tshisekedi lokola asayebaki ete makambo yango ezalaki nango na po te lokola asayebaki ete eza babiloko moko invente aboyi na ye kokende alobi Vital Kamerhe yo moko kende ozomona po ete ayebi na ete makambo yango ezalaki bacomédie po ete bacomédie yango ebandaki meme depuis kala avant même baélection oyo ndenge ye moko asotoproclamaki président à partir ya Afrique du Sud biloko yango ebandaki depuis kala alors totika badistraction donc eloko tokosenga nde il faut Monseigneur asala makasi alinga kozongisa bapeuple na esika po ete lelo ndenge tozali koloba église catholique na Congo bakomi divisé en deux bato ya Mosengo na bato ya oyo bazali komona makambo vérité en face donc tala nani moto akotisi division na ye moko Monseigneur Mosengo ezali pasi mingi pe mawa bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci